Bandeko balandi ya BNB International mbote na biso esengweza ya biso okutana lisusu na numero ya magazine ya lelo BNB basango na biso. To fongola magazine na biso kuna na Changu, commandant de district le colonel Bienvenu akangaki bakuluna oya quartier de na Masina Tolandi. Continuer toujours ko discipliner ben civique na district ya Changu wana bazobenga ye mikolo yo mal à l'aise. Major Rémi Kanza zo continuer toujours ko sala mosala kitoko place nyonso bazali ko belela ye insécurité zali azokoma wana neti awa dozana commune ya Masina, plus précisément na Petro Congo na se ya rai wana botika na bisabino insécurité moko et koma côté wana comme pas possible population et là la kalisu likolo ya lisu soki okangi miso mibale yeba ke porte ko funga ba yibi nyonso kasi lelo botika na bisabino ke ekoyaki na mato ya Major Rémi Kanza akitaki tikuna na se ya kuti ya insécurité ba misusu tout la mwisi ya zaza bakota na lupangu ya chef de riz alinga bomba bango te basela musala problème parce que boy pourquoi moi na zamba besoin ko pesa biso te pour nani ngai na sana mwana pourquoi la police a kama batu ya ko so ababiso ba na lobi na ndako na ababiso ba pour nani papa na problème za yo zana na tune bozana male biso zana tune bozana papa na za mutu lokola nani tune ba na zali mutu parce que tu intervenais bana mabe pour nani bana wapi o mabe o ça mais baza bana quartier te papa joki na moninga na côté baza bana quartier mais ça kuno se pere kuna wana ngana sécurité mais ngana sécurité papa okangi muntu yo kangi aza responsable. Major Rémi alobi non il faut bimisa bango kaka ameki ko fenta boke la bango gaz boye bapanzana babimisa ben civique bozali komona bake na bango ti na district wana e wo boyoka communication ndenge nini ba mama bazolela na likambo etali insécurité Longoni ana yo Major Rémi Kanza na mosala kitoko oyo zali ko sala butu moi pona ko sécuriser population na biloko na bango esali bien makasi komona nenga nini zali ko traquer men civique oyo papa komisa bango ti na suka kasi tellement pe bakombolaki ba inose bele misusu bazongisaki bango ndako kasi ben civique batikalaki na kati wana oyo batikali nenge tozoloba mikolo yo seperka balia vungule matama eko ya bango suke koma bango rouge po ete ya bango kaka kuna na quartier de na Masina bakangaki lisusu oyo babengaka maréchal biso toyebi maréchal Mobutu akufa nzoka oyo bakuluna azali pe azali kaka kosala rage asimbamaki Tolandi. Azali toujours ko continuer ko traquer ben civique ya district ya Changu yenani le colonel Bienvenu mosala ezali ko koba toujours ndenge amesana ko sala yango alobaki akolala kapongi te ti district ya Changu makelele ya bakuluna ekosila lelo akuyaki na bango ben civique oyo bozali komona boye bango baoperaka na ngambu ya Masina quartier de spécialisation na bango ezali écran plat bango bayaka soki bakuti kaka ndako ya kofongama muke bakoti bayibi bapio biloko nyonso bakei na yango oyo bozali komona boye kombo na ye Bolamu Zoba mobali ya bebe Marina ndenge ya komi yango na lokolo bozali komona yango boye moyibi makasi mwana mabe abikisaka te moninga na ye mosusu azali pembeni oyo ye kombo na ye Sa Majesté Rondi ndenge abeti yango na tolo boye ye pe moyibi monene abikisaka te kasi lelo bakuyaki na bango kokamwa ye moko champion Randi alobi ete ezali moyibi champion Randi yebi sabiso yo oyibito oyibite bango moto bayaki otika plainte na butu to na kutu bakangenga lobi na ye papa Sylvain ayebisinga plaignant yaki otika plainte awa réclamer ka plasma na yebisi pa Sylvain te plasma na bango deya bazwaki to na lali na tongo lo babimisinga o ayoloba lisusu mbongo ezale na kati 320 000 na $250. Boyibaki na ngonga nini to pe
na ba air nini? Ba 2 heures. Ba 2 heures. Bozalaki bato combien? 4 personnes. 4 personnes. Champion Randy ava bakanga yo outaki wapi? Outi prison to na bimomba liboso na nga kenda. En tout cas, boyoki explication ndenge ye moko esi alobi aza moyibi makasi. Ba témoin pe ya événement ba expliquaki boye. Ba outi opération salami à celle de 3 fois. La même nuit. Ba ke ba yibi liboso e pa na bango. Oyo moni télévision so monana. Avant cela, hier, à outre na campem, a yibi ordinateur na 410 000 francs congolais. Pe nani maman azako ya victime azako ya. De deux. Na quartier ton avenue toi a passo donc a panza maman ko mu Congo donc a diviser yango. Donc pona ye ezali makamoto zo bango eza makamoto lukuta. En tout cas, esali bien makasi ndenge bakoyi na bango boye. Ben civique oyo bozali komona bazali deux groupes. Mususu babundaka na ba machette pe bakoyaki na bango bakangaki bango comme d'habitude bango bazali bato ya ekiri. Kasi message tokotinda na bébé Marina yeba ete mobali na yo bola muzoba esi bazwiye nyonso oyo apesaka yo eutaka kaka na kop oyo ya kimoyibi. Benda ye matoi mokolo bakotika ye po ya tu oyo esi bakei se per kambala moko bali avungule matama ye kweya bango nanu. Et puis suki koma bango rouge toko banza ete bakoyoka pamba te baza na sourd oreille moko na niveau ko sakata te po esi bautaki prison babimi bazongeli susu buzoba na bango. Cette fois-ci kanya makasese mbala moko. Pasi ya mai kuna na mbudi bongo tozwi duplex oyo elongo na Chimène Mulutu. Tozali awa na commune ya Mongafula précisément na quartier Mbudi oboyo kaka Mbudi toza a na Mbudi tokitaki sur terrain pour na kota la condition de vie ya kotoyo difficulté ya mai surtout o bon bazobetela sete po ba ya kotoka mai donc quartier o mobimbo ozomona bengango prémontré donc quartier o mobimbo eza quartier munene mais basalela kaka mai moko bengango mai ya source bino monde bozomona bilili ndenge ngamoko na koti na kati ya mai po avant okende na source on a faut traverser moi rivière oya muke bozomona eza na sima na ngai donc au traverser rivière oyo eza pe na ba inconvénients ebele okokutana na sete na kati nyama moko songola koki koswayo boyoka population ya quartier Mbudi ndenge baleli na micro na biso ya biet na ba ndako mai ezati toza soki amnesi mbula soki beti presque nyoswa fini kama na mai toza sona kwa suko toka mai te furuza kane langa ti mai ko kinende après totoki to ranger totoki mais ezaka source moko ba ndako belé za pimini ba pompi ezate mai okane to melaka mais ya na condition mo ya bien te ba mai bimana sala mo vers za so moi mukia meliango libumu pasi mo makambo belé même to salela ka ma ba konti ba ko so mawa ba ta bisinde ko to zali mai ezate banda ko itungami tunga mais kama ini mto boma to mai polo nga musika otoka mai c'est source to salela ka yango ndi pona ko mela mai. Andi boyoki pe bo comprendre souci ya population ya quartier Mbudi na pasi pe na mawa baleli na bakonzi ya mboka botayela bango situation opo mai wana bamelaka bana soki bameli lobi nango diarrhée lobi nango mabumu pasi eza vraiment kitoko te puis ko traverser rivière bongo tala niti na babilili bouti komona bana mikie bazo transporter bidon moko na mutu mibale na maboko na âge na ye wana eza vraiment malamu te pona ba condition ya population ya koto yango bako senga na l'état atayela bango likambo omnefusque atila bango tio moko ata moko ya munene ya régie des eaux bino pe bato ya régie des eaux bota la situation ya quartier Mbudi. Je suis sûr que ba vota ki pe ba député na quartier oyo bazana ba lobeli na bango na quartier o mais bazana ba condition de vie moko ya kitoko te. Merci beaucoup nazongi selio. Mingi bayoka kombo ya Koko Madimba nzoka aza ancien joueur biso na BNB to célèbre no portrait na ye Koko Madimba. Venoma oyo babotinga vraiment oyo babotinga oyo vraiment bana babotinga donc combo na yo vrai nom na yo za mental non mental poste non Didier poste non Didier donc mental Didier mama bali na ngai na bandiongo
tant on a un âge, il y a 3e division, on a âge, il y a 13 ans, 14 ans, nous sommes on a suivi, on a vu sur le championnat, et puis championnat, tu as championnat, les deux, tu as championnat, il y a Tchang, tu vois, il y a Tchang. Donc, tu vas nous banana nji, banana tam suna matete, ozo kina ba ki be matete, tu zo beta no ti ki maluku ki kole, tu zo beta le équipe na wana la série équipe na tu beta Tchang. Pour le comment championnat comment il y a Njili kaka. Njili, comment championnat comment muki. Mais championnat visuellement les lieux vraiment eux tu les lieux comment muki. Mais comme si tu zo beta, les ama championnat Tchang. Et championnat Makasi. Donc ils ont des championnats à 3e division. Au senti vraiment que championnat ils ont Makasi parce que fort. Ils ont Makasi parce que fort. Donc 3e division, 2e division, 1re division. Pour 1re division la biso série on a ezaki Langoi, Baliaou. Parce que 1re division la biso. Voilà biso la 1re division sur moi là. Ba tout gré. Vous comprenez? Série la biso Kisimbi, maintenant tout, première division. Ce que tu as la 3e division. Nous on est à l'Ibosso. Et là, ça la rapport Moutou, il faut respecter nos Moutou. D'abord, c'est l'Ibosso, ça la Moutou, nous, faut qu'on respecte nos Moutou. Donc, il faut que valeur en Moutou. Moutou, ça nani. Si nous avons Moutou, oh, catégorie Moutou, à l'Ingakanini. Daniel Onga Moutou, le conseil c'est Moutou OG. Moi c'est Moutou OG, pour te Moutouana, assez planant, ou bien acidicaté, ou bien assez normal. Il y a un mot, le gars dit qu'il faut respecter Moutou. On veut battre, parce que tu vas nous respecter, parce que ma casse. On veut souvenir, vraiment, où on a eu ma limba. On va savoir que on a comme ma limba coco, on a mis un combat avec sang. Bayebinga na kombo ya Samson makasa Nzambe, bayebinga yi puisque la combo mental, bayebinga na kombo ya Didier bayani. Mauvais souvenir pour vraiment ngai na joie na njib na kati ya mabele na 4 awa njib pour babetilanga na tricage. Kikashi au babeti langai, c'est là qu'il faut écouter. Babi misanga ni tikulu na mungu. Mais batu o bayibi, o bayibi kitete, bayibi kitete. Kaningai réputation parce que le bébé qui n'a pas ce makasi. On a mis là qui parce que makasi mais mauvais souvenir ma ou moi la joie. Pour makambo to na yeba mo tipe na yebi telo komote mais donc comment tu mauvais souvenir ya mwana kaka na sport okendaki kokutana na Monzo Nzombo oyo azaki ancien joueur ya Mazembe lelo akoma coach tolandi. Mais d'abord nako se présenter kombo na ngai Monzo Nzombo naza ancien joueur ya Polino, ancien joueur ya DSMP, ancien joueur ya tout puissant Mazembe. Pour le moment nakomi encadreur ya bana question oyo tuni ngai ya pona nini tango biso beta ki ezalaki mutako beta moko na première division akemba la moko ko beta la bayimana ba vita mais lelo ezo sala mali susute suite nango ezanini omoni bana oto zo ko encadrer pour le moment bana baza mutu makasi mingi bana oto zo encadrer bana bayebi mingi ko leka biso bato encadrer bango ya omoni ki jeunesse lelo les apena rare. On a joué à Outi première division, à Outi 2e division, à Keneba Moko d'aba vita Toba Imana. Et ça va camoko rare. Mais et ça la makalango, et ça va camoko rare. Parce qu'on a taillé net petit nanga au Azala qui na DSMP, au Azali au Maroc, Soso Moko kwa Mali. À Outa qui 2e division, Mbala Moko a eu DSMP, au moins qu'il y a un simbela qui est. Les lopes ont la fierté à RDC na Turquie, na Combo ya Luindama. A la 2e division, ayaki des rings, sangaba ne Mazembe, tilelo a la fierté ya RDC na championnat ya Libanda. Kokoma lokola nga, to kokoma lokola trésor mputu mabi, kokoma lokola petit ngai Jean Mundele makusu,
eza nango kaka komi kitisa epa ya bato e baosa nini o bazo encadrer bino komi kitisa pena komi kitisa donc ça lokola oyebi eloko te osala lokola oyebi eloko moko te poso déjà eza grâce moko boye babiso tobetela bayima tobetela manzembe tosala bakombo parce que ozo ko encadrer jeunesse moko boye eza déjà grâce po na koluka na komisa yo ndenge nga na komaki tope na lekisa yo place nga na komaki te yo leka mais ezaka ke bana oto to encadrer lelo ba mikitisa kaka pour mona sali pene erreur ozo ko corriger ye mais mona on répondre yo kaka donc c'est que ayebe da ebele ko leka yo muto so encadrer bon na ko yebisa ba fanatique na nga nyonso oyo bande ko linganga na yebi ke malgré na beta na imana mais na zaipela ba fanatique na avec club malgré na beta na mazembe mais na ba fanatique na nini na lupopo po na nini po ngai monzo nzombo na créaka moi danse na moko boye o zalaki mabokotolo malgré zaki danse na ngate zalaki danse oyo petit na ngana matete wana templar abimisaka menga na zwaka ngo na ina ngona idéologie na stade danse wana mutu nyonso abana osepela danse wana ezala supporter mazembe ezala ya vita ezala imana ezala lupopo bana ko sepela na nini na danse wana bon lelo esali ke natiki na ngai ko natika ko beta bali mais nazaka na kata monda bali donc natiki ko beta na yesikoyo na ko coacher ba fanatique na ngai joueur na bino obolingaka mingi monza nzombo yeyo pena do yeyo on nzamba za toujours ko bomba nzamba toujours ko batela pona ko zwanga eza facile pona ko zwanga numéro na nga téléphone ezali 00 243 otie 84 741 60 04 00 243 84 741 60 04 wana okozwa monzo nzombo ye moko en personne toko solola tamso ma kamna lobi awa musupe akokota ngope doute numéro na nga yango wana okobenga nga pe kotuna pe na musika ki nzombo menga bana okantsa boye toko solola na répondre Nanjili kuna ba habitant basiliki makasi balobi bakofuta lisusu facture ya mai na courante tolandi reportage oyo. Makelele wana bozali koyoka bazali kosepela victoire ya ba Léopard te kasi population ya commune ya Njili balobi Ça fait 3 mois mokoka que population ya Njili ya quartier 3, quartier 4, quartier 5, quartier 6 presque ba quartier belé courant ezalaka te balobi non et komi escroquerie makasi na part ya SNEL kimo yibi balobi courant ya mari de nuit balingi te botika escroquerie soki courant ezate botindaka pe ba fartir na bino te population ba telemi makasi cette fois-ci balobi ba kofuta ata fartir lioko te soki bamoni courant te ndenge balobi yango na micro ya BNB Mag. Aye 1h ekatani 5h so bato basalaka charge ba pile to par exemple afutaka courant wana a recharger pile ya nani ya téléphone bata liberté pour atia courant faut pas péter mbongo siko ba contester le wana baza wapi o bazo mola makambo wana nyonso pe bazo réclamer courant komi ya mari de nuit mawatro tout bito ba kosoma ba abonnement. Est-ce que pile muziba eta tout ça na kata mboka te bakonzi ya SNEL surtout na DG ya SNEL mosala mabe makasi en tout cas papa soki ozosimba te démissionner na yo po tomoni charge ya SNEL cette fois-ci courant et bebi lisusu makasi depuis yo okoma na tête ya SNEL wana en tout cas ezosala mabe makasi population ya commune ya Njili balobi balembi courant ya mari de nuit. Toza kaka na Njili bourgmestre ya kala Monsieur Senghor azongi lisusu na poste na ye tolandi réaction ya population topé ya habitant ya Njili. Tozali à la commune Njili
cause de réaction à population commune Njili par rapport ya retour ya bourgmestre la bango Senghor Bia oyo asala kibongo remise et reprise mon collègue vendredi na Raoul Rajab to kitila terrain pour la koyeba soki population ya commune Njili bayambi sango yango ndenge ni po ba onyo so bayebi état oyo Senghor Bia atika ki commune Njili baza surpris ya komona ye azongi lisusu est-ce que akobongisa yango to akotika onka ndenge ezalaki bisola bino to za réaction ya population ngana komona na ndenge na yebeli bourgmestre Senghor na malamu mke na komona ye na ba contribution ya population na kata Njili omona takozanga te alakozala na obebota na manifestation moko boye mona ye alakozanga na te fo azala na kati wana bono ye bakay wana bourgmestre na kata Njili vraiment na kosepela ne mke na ba biloko wana bokozala pe tamususu bozana day alakozanga pete na day wana pe sisepe na day wana bon na Njili nde na monaki mwa kimi ezalaki na Njili par rapport ndenge Njili pe ezalaki à part ça vraiment tu éviter ce qui a bakisa makambo susa ya malamu ya sika na kata Njili wana ndeko za malamu ngai penza réhabilitation ya Senghor na mona tina na ngote ha Senghor asali moi mingi na commune Njili mais ce qui otali sur le plan social ba regret za moi mingi point ya liboso na se ya ngele awa ba mama ba maraîcher yobi kuna déjà komi mboka bandako matina bandako étage tout ça ba problème wana je crois que banaki depuis Senghor. Deux, lui en tant que bourgmestre banzela oyo net nzela oyo bandi boulevard oyo route Sekomaf oyo c'est basali yango na période na ye tala place suka esuki juste na biochimie awa liboso kuna bakare lekate ozomona ka ba moto te bakare lekate bango siko bango ba bourgmestre wana particulièrement ye Senghor o azalaki mwana Njili awa rapport ni na bana pesa bakonzi est-ce que pilo muziba eta tout ça na kata mboka te qualité ya musala nini wana basalaki na boulevard Lwemba c'était pendant l'époque ya Senghor tozo sengate eza droit na biso azongi mpona azongisie nande nini ese via ko tuna biso Gentine avanda kuna biso to vanda na Njili via bomeli biso Njili via bomi Njili via biso to yebe na qualité nde ya ko seda bibembe na ba terrain comme ça zo terrain buda côté ka ba balabala pana ye moko lupa ne moko na bomoni tende ko mama na bar kala mingi te ko ba nat club e ko mawana via pena to bona biso ba changer biso mutu mususu Senghor te Senghor abomi biso abomi Njili bourgmestre biso papa Senghor comme bazongi fié to monaki Njili komaki désordre Njili koma nango ka salité net poubelle or Njili ezalaki commune ya bato mayele ya bato moko ya malamu mais makambo komaki désordre comme bazongi fié azongi sune sika ngo yendenga za wana o nyos asalaki ya mabe o Njili bebaki koma salité commune koma kute yebanaka te ezongela lisusu te asala ya malamu po bato abetele su maboko po soka salika ya mabe bato ko inaka na biso ka yekaka na bandi bila moko bolandi réaction ya population ya commune Njili pe bo comprendre les vrais soucis na bango kasi tokosenga kaka na bourgmestre actuel Senghor Bia tala nanu eta otikela ki commune yo pe na ndengo kuteli yango eza malamu to eza mabe soki eza malamu en tout cas koma na kosa mosala na malamu kasi bongisa nanu yakala mupepe ya sika population Njili baza vraiment la besoin ya mupepe ya sika pour que musala na yo esalama malamu ezalaki nga edite zine na compte ya BNB Mag. Tokende sikoyo na ngambo ya Kisenso kuna na avenue de la Paix babuki ba ndaku oyo ezaki tout au long ya Macadam Tolandi. Les lancements de travaux gouvernement ça lancaki ba buka ba bandaki déjà nzela batika ino biso avant mais après tu comprends te ba yesu ba yo biso 2 mètres ba fuma nzela ba buki pe so to éviter biso ba toza na avenue de la Paix ba yo buka kotarai pour ça la nene pour déjà to somba mbongo pe to pesa pa l'état so l'état ngo ayona ayo buka siko po biso to kende wapi tokolela ka kepa na ye nde baninga mususu
basali biso boye tokomi kaka na libanda na bana bandeko bazali te nakokende wapi lokola nga moto nakufela mobali na bana nakomema bana nakokende na bango wapi biso toza babita ya de la paix toza na mikanda na biso tout complet y compris Cour suprême asi apesa biso déjà oyo babengi donc jugement dernière oyo ya cour à cette époque là toza nango et to comprendre te balobaki baye kozwa 2 mètres 2 mètres toye ko constater ba dérapage ekomi 2 mètres na bango esukaki ti awa moto aye acalcule pe bien à 8 mètres epesi ole a épargné bandako ezalaki déjà na 2 mètres azwi akei kokota tane basaka gelenga ndako mobile donc a bebisi awa akei au-delà ya 2 mètres comme lokola 6 mètres akei kuna memema or si il fallait qu'on touche il a fallu attention à longola oana et puis o eza ndako a matériel durable kuna na makala pont oyo esangisi makala 1 na makala 2 tala difficulté population azali na yango mpona kokatisa na pont wana awa tozali na commune ya makala na veni kisangani na quartier wamba epai wapi tomoni pont oyo ekabola makala 1 na makala 2 population bakatisaka kaka na pont oyo kasi modele pont yango ezaleli pardon tika na yo etoboka soki osali erreur okwei awa yebake tétanos ekorate yo te selon information tozwaki bongo sur place honorable député moko apesa mbongo mpo na réhabilitation ya pont oyo kasi esika mbongo ekenda ngai na yo tomituna na soki pe bakenda nango wapi eyebana te population ya deux quartiers bakoma kolela makasi mpona koluka ndenge nini ya kotraverse na pont oyo et surtout soki mvula ebeti en tout cas ezalaka problème makasi mpona kokatisa na pont oyo ebandi lelo te ebandi banda kala ebeti ata ba 10 ans bandi tikala boye ezalaki na député oyo ayaka awa komonelaka mombo tiasa wana apesa mbongo na ye na maboko ya bato mpona kosilisa pont oyo mais lokola biso na biso bakongolais toza mitema mabe na motema mabe ya bato wana balia mbongo mpo etikala boye tokoma kosufrir soki mbula ebeti bandako nyonso eza pembeni awa okokozwa yango mpe lolenge towana elanga metala ndenge partout toza awa mai etondaka iko boye omoni leta na biso yo moko zwa biso sizo ta ndenge tobela ta ndenge tunyokamaka soko mbula eye ngai na kotia likolo te population ya quartier wamba ya makala bazali komituna na bourgmestre ya commune na bango eza nini papa na misala ya mike boye en tout cas okoki kosalisa yango yo kaka bureau eloko ya André Kimbuta boyaka kala yango oyo bino bozo continuer toujours kosala avec le gouverneur Chantini Ngobila mosala na yo kaka obimi bureau okei okongoli mbonga bawenzi ozongi mosala malonga ozosala ezomona te papa bourgmestre ya commune ya makala population ya commune na yo batie yo lisu surtout ya quartier wamba balobi ozosala rien. Page promotionnelle. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, je explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes
awa na FB International Business biloko ekomaka pe tozwaka Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Tokomi na Souka Magazine na biso ya lelo. Topesi merci et pas les cordons les plus gentils. Baudry Kanda. Gentil koleka gentil apine. Merci mingi et pas Nathan Kifuta oazei sima bilili. Merci et pas Trésor Tingi na sima son. Topesi merci et pas ya Gauthier Kelly, les réalisateurs mannequins. Oyo asimbi montage ya vidéo na biso lelo. So ibo sepela ki na yango. Merci et pas nanga moko présentateur ya lelo Rabi Mavinga. Po yanga soki Yesu Kristo Nazareth ya zongite tokutenga na bino mikolo mizali ko ya BNB magazine na biso magazine na bino nyoso po ya sango na biso. Merci.